bakso tu lo kuma mako to ngi to tabi la fa ya solo ngamu tunabenga kibinu ngai na benga kibinu kwa teto za na masolo na kuka ka kuyate pamba tentu ngai zeni pass kasi ndenge namona kine mungamu tanabenga kibinu soko na yete bakuluba ya kutungusa kabatu abengi bisu yemo kwa yete yangwa nangana sali yeso yuko kipate namona binu ba papa ba mama tangu nazala kinangola na dimanche wana le 28 décembre bozala kina matete ndenge bozala kina matete na kanisi batanjila kabino programme oyo eske ngai mwindo na kukubala mundele ndenge na okela kie lelo na tongo na papa yakosu ndenge ate yaki ndenge bana ba Israel babunga kinzila na tina nini mpamba te babalaki bakolo mususu ba mama batata na kanisi papa yakosu ye alubaki bakolo mususu ye alubi ngai nazali mutu na likolo elubi na ngai tende na bala mukongo te donc elubi te anga na kuku bala mukongo te pamba te nazali mutu na ozayi alembulaki yango malamu na okaki ye na kuku kupesa versi mususu bana Israel bazalaka jaloux na mibeko na bankoko na bango balingaki tende moko abebisa yango yango wana nde mutu yonso tu oyo azali na kolo na bango te pate bala ndeko na bango jamais pamba te bazala kubenga bango bapakano donc esika wana bango bazalaki soko ozali na yo mopakano pate obala ndeko na bango ezali mpoka pasi pamba te wana okumemene makambo susu pamba te soko bokanisi bino moko kuna na Israel ya solo batu mwindu babimi batikali kuna na kati na Afrika mintangu mulai batikala kuna tangu mulai donc babusana kete kuna na Israel batu mwindu pe bazalaki biso tuzali symbole kasi tokuyiba kantina te bapakanu baoyon so bandimi ndenge bango bazala kutambola te pamba te ndenge zala kutanga même na tango yango tozali soko okay na Israël bakutangela yo la race élue de Dieu bapona mina nzambe donc bango kaka batu mususu te kasi mutu yonso tu oyo alani nzela na bango bazala kubenga yidi susu mopakanu te mutu wana babengaka ye lokula bango moko donc yango wana bamama batata bisu tozali bakimbangisi tolandi matabi ya papa Simo Kimbangu mingi
bosumukaki mokolo wana mingi bofingaki pamba te tozalaki na Luanda kasi tozalaki kolanda bino mingi bakei mwa pembeni otali papa abandi kubebisa papa abandi kusala ba hérésie c'est-à-dire abandi kubongola makambo kitoko abongoli yango likambo mabe kese wana ekuya na yo papa na yo mama soko totali lelo bana basi na bana mibali na tamu na kala poate ngai mosi ngombe kinsuka na ko bala na moto ya sana ntimansi na busani di bala tata wanzunga sate soka azalia ye azali wana tata wanzunga sapoate bala mama selo ezalaka di boso mindodo heureuse mambo sala ya tata nzambe muntu mondimba kende ba mama basalaki balobi tozali lisusu na frontière te tata wanzunga sandengwa nende abalaka mwasi na ye wana sana ye ezalaka kumona na musika pamba te bakoko na biso batikelaka biso likamwana surtout yo mwesi ngombe okenda kubala kuna na manianga ubye manianga ya kubala kuna na bisi ngombe me eko kusala te yangwana ezalaka kupona bambuka peni peni poate mwana bango kana musika te eka sitango tango yo tokumi musika mwana nanga ya bale muyobe eske na lubande ya zali ndeko nanga ite obi wa bale tata ya kusalubi malamu bana mususu ya bisu bazana kisangana pamba te bango balokele bazali bandeko nanga ite soko bazalaki mundimite na kuku ndimate kasi ye azali mundimi ye asalaka na yo esika moko kolia na ye ezali elongo na yo kotambola na ye ezali elongo na yo sika wa bayibani kuna na ngomba bakei koral ale kuna bakei kumona babu bongisi likamuna bango ngana lingi na bala yo bango mi bale bawo kani esika wana tango boko yako okasangu bango basi babongisa boni bokenda kutana ya sor to kenda na koral to kutana est-ce que dibala ndenge wana to kusala soko to kusala te wapesa nga repose ezali masolo dibala ndenge wana kusala masoko kusala mate ba papa ba mama ngai ndenge na okili yo papa obadi kutinda ka bana na bisu bakay na putu bakay na kubala ka bambadam pardon wana mabako bobeti ya solo mokolo mususu bokusengela ngo bolimisi na papa sinon yokusala bino mpasi atandele pamba te ndenge na maluba muntu akuku kukabla bisi yoso tutu zalawa to komi mutu na nzila na ye mingi bazalaki na biso ndenge bakimi sika oba panzi mangumba bakoti ngumba ya tike akedi ngumba ya tiki suka na yango wapi mutu ana kana kukufa au kama ta example ye mutu memba kinga ndenge wana te yango ana sika seoma na baby simulimu yango ana ba mama batata lituni na ngai to kana ki malam penza wa nazaraki ngai mokote tatanki mozaraki papa lebende azalaki papa nzunga sazalaki mutampako azalaki mutabena muta wayolo papa biselenge papa ntweba na papa wanga tozalaki biso bantu na renyo wana to kana ke kitoko ezalaki likambo moko ya mabete tolobaki boye lelo dinguma na biso itamboli mokili mobimba ndenge na jui basango ebele ngai naye komona kabino na fierté moko ya ndenge mosusu na ntina nini biso totongi eloko oyo ebimi nano na kati na mokili te
kasi biso bato toya kotunga yango tozala komona yango fierté te sikasika nazalaki na mwana président niwa alobi likambo nini oyo papa oyo ya biso ya biso mais ngai nakoka kokanisa te mokolo mosusu nde réalisation ya ndenge boyeko komonana alobi ezali mingi nalingi kotongosa yo te pamba te ayaki mwakala na ndako yo moko ozali kotungaka mosala oyo ozali komona yango ntina te me bakoko na biso balobaki na biso mwa lisese moko soko yo ozali na tata na yo asumbi ntaba moko yo mwana soko ozali mwana mayela okobakisa yo mibale bakoko na biso batikilaka biso masese wana te papa akamati bible ngai nakei natikeli bino bele mokanda ma nzambe donc likambo na biso ezali esika mosusu esalami te biso bato ba liboso tozali kotelamasa eloko oyo ya elimu santo bonimbaka yango te meme bino tozali awa na kati na lingumba lelo lingumba na biso efungwa na paris tokendaki na bruxelles na batata mingi tokendaki bamama mpe ebele lingumba na biso efungwani na états-unis d'amérique ou bien na portugal ou bien na belgique ou bien sikasika na suisse sikasika na allemagne bango nyonso tu balingi nde lingumba na biso efungwana bon biso zali na biso awa na kati na zaire bana na biso bazali kokenda kona na putu ale bato wana bakoti na lingumba ya kimbangisme bato kokutana balobi ete basala libala biso tozali awa na kati na zaire tozwi mokanda nga nazwi fiancé nga nalingi nabala madame boye ou bien nalingi nabala tata oyo ngai yaki awa na étude kasi nazali fille sikasika nakutani na ndele moko alingi abala ngai daye nasi namoni yango déjà awa na zaire ezali mwa pasi kasi na république populaire du congo nakanisi tozali bana na biso misato basi babali bamadame libala ya tata nzambe libala na bango esalemi na plateau de 15 ans pamba te bakutanaka na putu ye wana asi akoti na lingumba mwasi mpe akoti na lingumba pamba te azali mundele eske toboye bato wana pamba te bazali bamundele ubie tondima bango bopesanga réponse eske na mokanda batata nzambe bango balobi malamu kuboya kubala basi ya mokili mosusu mokili mosusu te kasi na nzela mosusu pamba te mopakano alingaki te nde babala mopakano soko okei kuna bakubenga yo kaka oza na ye motu te la race élue de Jésus ou bien la race élue de Dieu baponami na nzambe ezali kaka bango kasi sikasika wa babali ba japonaise babali ba chinois mpona nini pamba te bandimi na kati na lingumba na bango bongo biso toboya bato wana obe tondima bango orke bato wana basi akundima yo mutu mwindo osala eloko mundele andima yango biloko nini lobi natunaki mutu moko monene mutu na majele nazwi ye na biro alobi makambo wana mayelaki ye kasi nsima ntango asali étalage ndenge bakalasi ye asali université akoti asali boye na azali kolandaka ye kaka me ntango asilisi ana alobi na ye moninga vraiment osali bakalasi monene nde natundi na mayele awa très bien yo obutami soko na mbola nini alobi mbola na ye bon ntango oyo obutami ya solo développement ezalaki boyo te kasi yo okoti na université me ngai ntango na biso université ezalaki na mokili mwa biso te yo okoti na université osilisi université
sikaseka bakamati yo bapesi yo esika monene akara fezo yo pate ukanga mikanda yo kuti yango deja dayere yo ndenge ozali mutu munene boye ozana akara fezo ndenge mususu oyanga yeki mbambala oyo yanga yi kasi yo yayo ezali ndenge mususu Nathalie na lubi effort nini yo so sali pate otala ndenge bakubongisaka papier oh rien oh rien et bik na yo oh rien et bik yo sana maboko na yo vraiment yimiti oh na yibi ndenge basala yango te e université na yo wapi yo lubi yo zali mutu mayele ah na moni ka lubi ne solo to zali sima tozali sima biso nzambe apesi biso nzela boluka liboso bokontina likolo mansama kopesa mana binu botangaka soko botangaka te donc esika wana papa mama biso za kotongaka eloko oyo ekofranchir bafrontiere ya ndenge na ndenge okomona yango kaka ete solo nzambe alingi biso lelo yo kimbangise soko obongisi te oza na pasi bakubwakile bakuboma yo na mabanga okutala yango kaka bakuboma yo na mabanga na tina nini bango balingi nde miso na bango efungwa na pana yo pamba te bango nyonso mutu asali baklase ya ndenge wana tokutani na baingenieur ya ndenge na ndenge baingenieur na biso ata eloko moko te mwayo kusala eloko ezali te me mpona nini lisumu nini oyo tosalaki ye nzambe atie biso mokongo boye yango wana banzembo mingi ezala koyelaka biso na ntango oyo kasi bokomona yango banzembo yango lokola eloko pamba or ke ezali message spirituel tokamataka au sérieux te e biso lokola tozali batambulisi mpona koyemba tokomona yango lokola nkaka soko tokotambola mokili mosusu souvent bakamata bato na balabala te oyo bana wana te bakamata bato oyo bazali liboso pate bakona kotala na makambo ndenge mizana makoleka ekati soko batuni yemba oyibi na yo koyemba te ezali soni te yango na bamama batata ya solo ninguma na bisi kumu musika dinguma na bisi kumi musika ndenge tozali koluka ba-américaine ou bien ba-américain mingi bakoti na kati na nguma na biso azala mundele azala muntu mwini aya wana kati na Zaire baye kokutana na muntu oyo Zairoise ye kimbangiste oyo Zairoise azala kimbangiste bakuku kubana na soko babana na te yango na nde ba mama batata ndenge boyima yima kina matete mingi babetaki mabako ezali mabe ba papa bino bozali banganga nzabi soko ozali kokanisa tambulisa mayina na yo makenda musika pamba te soko ezali yango mukuse kaka ekosala yo pasi ata ndele ezali te ndote tia mokanda na putu ale bino bana nyonso bozali kuna na putu bobala ba madame te bolingo ezalaka na frontière te tala nano ngai na pasi kilungi boye kasi mpona nini bozali kopesa nga kilo eske mpona elungi mpona elungi mpona iloko wana ezali na kati eza boye te donc likambo wana boyiba yango malamu likambo ya mibale makambo ya kosuba na mokolo mayenga pamba te bokumaki mpe mosika batata paser na bamama bokumaki mosika ngai nakoki kopesa nzela te nde tosomba na mokolo mayenga kasi lelo tokomi déjà na l'heure nini déjà 18h25 20 pardon tovwani na ndako 19h 20h 21h 22h
23h. Et comme 0h, au moins, allez, Bapaya Bayeli yo. Bapaya wana balungui, par exemple, na Burundi, ou bien na Angola, ou bien na ici comme Soussou, ou bien même bateau au Tira Kabango Motima. Bayeli yo. Kuna nanda kuna yo, et loko moko izalite. Batwana mingi, ah, vraiment, banda tulungwa ki kuna tolete. Na minuit, ça doit comment on voit. Est-ce que ça déjà dit na minuit? Ya solo, et ça les sungu tamukete. Sokolobi na tongo. Na jwe mwa iloko na ke kusumi la batuana iloko kulia. Est-ce que wana ezadi sumu? En tout cas di sumu te. Yo kufili mutu. Oyibaki na yo tende wa kukufa. Na kati na ndako na yo ozana dradirite. Na tongo bonu wakuna tata kenga ya kufi. Est-ce que mutu wana ko kusuma dradirite? Ba mama batata, c'est vrai, ce que ça t'en a ligne que vous avez besoin et vous avez la capacité. Bien beaucoup de personnes ont mayelo et beaucoup de personnes ont les salisi. Pambate, ngai na kuku bébé sabinute. En tout cas, na ibite, na zana malade, na kuku falobi, na kuku falobi lobi. Mokolo nzambe akopena ngai bulu bate a papa kofi pamba te bébé. Jamais. Et ce qu'on a beaucoup fait, na kuku misabinu. Soko botiki ngana babondeli. Sika wa babadi kulubaka. Ah papa bani kubebesa. Papa bani kubebesa. Sika olubi yango na mundimi. Mundimi wana kaina wa olubi yango na pakano. To kini na kamana linguma na bilkuna. Okay. Nzambe na binu te. Kasi nzambe bani kubebesa disusu. Donc esika wana ba mama batata na kuchia bino esika ya pasite ngai na lingile mokote ba mama na ngai batata na ngai bisi nyonso tu mokolo wana soko nzambe ya beti ngunge nde bisi baso to kana bala moko ngai na linge na tala bino baso botale mi esika na ngai wana ni akusembelisa ngai patena na kisana papa ete bana na yo bango yo pesa kenga na camion. L'essentiel bo pesa ngamba boko ngana ko kubungisa beno nzela te na kulubaka ngombala na mbala même soko boko na kofi na ngai sika na kumi na ndako papa kofi ya solo mingi bakusepela kasi mingi bakulela kasi ngana sina yibi malamu ndenda ko kumi sabino sika ilaka pamba te nzambe na biso akosaka te. Donc sika wana ne makambo ya pasi mokolo mayenga tokoteka kate wana mutu abuje yango azalite tokuko kuteka te de kamwane ko kupesa bisunzile te toteka ezalite mutu azali na boutique na lobi yango deja wa tata boyo akufi mokolo mayenga na tongo ya zana na dralilite yo zana na boutique sika wa tata oyo akofili mutu papa etala nanu kuna nanda kuna ngai itala li bebe nazali na eloko couvrir yete ozana ba dralilite na kati nanda kuna yo okutekela yo soko okutekela yete même soko jimbo gote pardon joie ya kufutanga luki boki sika wana ezali ya mabe o malamu de kambo ya mususu makambo oyo ya kuchia mu soir de tête na ba mama yo tata okukota na ndako nzambe na ikotite mama okukota na ndako nzambe na mutu pamba te na okaki
mwana mwasi nyonso tu pamba te moto na biso makasi meme soko na kati na ndako na yo lata kitambala na yo eza nécessaire oyibi te ntango papa koyela yo oyibi te nakokutanaka bato ebele na libanda soko akoti na ye ndako ya nzambe te atie motu pamba biso te biso bakimbangise normalement il faut tozala na kitambala na biso na motu esika nyonso tu oyo ozali pamba te ntina ezali bino bamama bozali na kilo moko kosekana te nalobaka yango coïncidence ya ndenge boye tata joseph akufi na ye mama marie atiki ali kobokola mwana batata koyela basi bakufi na bango ekasi nkakaki nzembo ye bokoli mwana papa simoki bango bakangi ye mama mwila bokole bana ikabango nini wana ntina ezali bamama bokanisaka likambo wana bamadame omonaki nicole ntango azalaki awa ya solo ye mundele atia kitambala ezali kokita kaka atia kitambala ezali kokita kaka pamba te soki na bango ezali ndenge mosusu kasi soki amoni ngai ake kokambata atie kitambala il faut tozala na likanisi boye moto nyonso tu ndenge bana moke il faut omeka nano koteya ka malema te akomeli il faut te faire comprendre na bato wana tala biso na linguma na biso boyo na boyo kokende na ye na violence te kenda malema okuzwa ye kaka meme moto ali okota na kati na linguma na biso tambula ye malema luba na ye malema okomona kaka ete ale ye mpe abongoli motima na ye alandi yo mais soko okei na violence moyen te biso na kikongo balobaki ete mosapi okozwaka bansobe ekendaka moke soko tiango makasi aleki mpe akei na mosika ezalaka lisese ya makoko na biso perke eza nécessaire tu asali lisumu po ate botia ye pembeni na lingumba bamama batata eza na biso mwa pasi esika wana moto nyonso tu asali lisumu yo si oyibi obieba meme ne yo sango otuni ye alibi ete asalaka lisumu ya solo il faut tata wana bopesa itumu obia mama wana bopesa itumu ezali mpona kobelela yango te bobengi na malembe esika bino batambulisi basali mama obe tata yo osalaki likambo mabe totie yo pembeni ntango mosusu naokaka révocation yo orevoke mutu te okoki korevoke ye te révocation wana ezali mo français kubenga na ye kuya lisusu na lingumba oyo te wana ezali révocation est ce que biso tokoki kosala yango biso tokoki kosala ndenge wana te tosala révocation ya moto oyo asali likambo ya mabe korevoke ye te tia ye pembeni epuis ndenge tokosalaka ale topesi yo 6 mois zala na banda na lingumba bon moto wana ntango aokende asala 6 mois akei na libanda ale abati kosala ekobo kumela masanga kubunda kosala maso aoke ete voilà le 15 décembre babanda kuyamba bato ale aye kokumisa nkombo na ye nga nazalaki pembeni
sika na lingi na junga na katene ngumba mutu wana bakujungi sene ngumba be kujungi seyete ko pesa na repose makasite kuku kujunga na katene ngumba te pa mate atosa ki bibe kote bakujungi seyete bakujungi sayete nana ya kupesa kasi muntu mususu asala ki mabe botiye pembeni mukolo yose nanda kwa Nzambe ndenge tuya kubunda kana musala na biswa zali tangu yose tu mwani akena ina nda kwa Nzambe ya solo soko damu yanga ne yako kenete pamba te azale na se na itumu tangu akominyo akulia communauté kasi muke omwana wa sika wana abie bijali na ye vraiment ye bongoli ne bojela disu 6 mois mutu ana tokusala nini tabu tukuyamba batu tokujungisa ye eza boite pamba te alaksi mpusa na ye alaksi kolela na ye donc esika wana ba mama na batata tozala kamana likanisi yangwana na kokatela mutu etumbu nde tokatili 6 mois 1 an ou bien 10 ans tokola tata moko alobi na ngai batiakinga pembeni depuis 13 ans mbona juu meme satu mobimba pa osalaki nini alebi makambo alobi ngana alobi te wana na ndimi na ngai te okosi ce n'est pas possible 13 ans est passé na bino okenda kuna kasi bakutia kanga te likambo ezangi kena kobongisa likambo wana ojungi aya solo papa nazala kana basi mibale kasi mosusu alichaki pembeni alors uye kufunda pasteur batu mabe alebi hoteli ale kana kolongola boni mpusa na solo na ningi na junga na ngumba kende kutekesa biloko yonso tu kamata mbongo wana pesa na ba pauvre bongo ya réponse wana na pesi 13 ans asana dipanda na ngumba na kanisi to sito okadi sikawa dikambo mususu mbala na mbala tokuyamba kama pa ebele mukolo mususu tozalaki na Bukavu exemple wana na kamata ko mukolo wana tozalaki afu tozalaki na Bukavu tango toke kukamata nzutu na makilama Yesu tozali kuya bawoyo bakonji bazala kona likambo bango bomona ke ngana ibina ngai te bango baki lukula ndenge batu minene basala mona kinzutu na ngai kuba kutoka iloko nini wana est-ce que papa ko kupesa ngai nzira tena lia communion ali bia solo la pesa nzira na